Nakamwaka bato bafandaka omoni ngai soki namoni clair non comment komona clair te na place au clair eza partout bima lokola voiture abima moko mapesa ba métier bela bate mituka kwa doko bopuisa mutuka te mabongisanga ba pine po ezaka na mutuka elek asimbaka minda camion pepela soko tete tente bopuisa camion te mais ça pesi minda te camion bimisa minda te mécanicien ba moteur n'était ça comprendre donc car bimisa ba planche ebele ba te qui vitre mituka soko tali na luka parapluie moko boy azia te soko tali bopuisa mutuka te mais marché na mutuka ayeba ke eloko azo sala ye moko kolo ye azo créer danger na ye voilà omoni nga na nga toza mibale na kati ya nga tozo défendre nga voilà nga moko so na fandi ko boy na boy ko bima tongo tipoko nga moko na kopesa nga raison omoni mo ezaki ebele obimi to sali malamu poto bata mama mo eleki makasi tanto kokoma poko neti balero kaka nga moko na tombokeli nga siko banda tongo to liete misu vertige libumunza nzala to kosala ndenge nini na bimisi nga ite nga moko tombokeli nga voilà donc nga mo fona lukela nga pona bomba nga eloko nso bo continue idéologie ko yeba pour comprendre mais on a le but que comme ete que soko sambelaka ndo bima yuma non mon frère toujours makamde to kenango dans les niab tous un problème moko boy au moins na vie kokende liboso ya mutu ezalaka objectif ya makanisi nde poussa quand ton action et bele ba éviter mingi bazo quand ça soka ke prière à prier mingi nde solution monani te solution et komonana à partir ya tango prier sikoyo luka okende ko oser ko meka sikoyo likambo ko kakite kende lokolo chaki nzambe akofungola yoka mapa boyi ngato ka mwasi na ngana bana bandiminga na baksela ngana nikola nani nana posa bato betena maboko te kolo mokili kuta sala bato balinga ndambu bongonga voilà yona so schéma zala courage cha mutu kende et puis ko texte ka secret difficulté no pas batute quelque chose kozanga talaka nanya za pire poko se le demande sinon te fanda muno zanga nyo tika na dignité et robombo partout makambo za na RDC yango bakisa sabatonga nanu ebembe bongo yo nanga tambola nikenge kozala bipanza garde te difficulté bien te na yebisi yo kozala champion ko biloba lobate batelaka munoko bato zoke matanga bazotonga ebembe et puis bato bakendaka na bibembe omona boke batamba babaki kunda bozo senga mutakufeli ke fandisa biso mutakoleli makambu tala misu makasi ya lokoso et koti na kisasa de ba comme si bato encourager. Voilà, bienvenue à vous, chers internautes. Dans mon réunion, surtout, il y a bonne chose à Watozalina Kati, à la Reine Ndinga Télévision. Lelo, Namakambu, ya bien, Namasolo, ya bien. Bonjour, Passignon, Sobolandi Bisso, Toyambeli Bino, un grand. C'est parmi de grands Oyo Bazo faire bouger monde internet Lelo. Et c'est pour la première fois dans la Reine Ndinga Toyambaye. Laissez-moi dire comme ça, merci à la Reine Ndinga. Moi si Mobimba, moi si Nzambé, Aibindeni Kopesa Makambo. Pourquoi pas à mon vieux Alpha Miezi, un père double depuis Bordeaux, Motomobimba Poso Peneba chinois. Pourquoi pas à Kato Kunga de Atlanta, la tante. Comme ça déjà Daniel Akani Fungola Ishan. Tout le monde m'a invité, c'est qui dont on parle. Déjà comme ça, je m'en vais dire bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Pasteur John, les apôtres Nabiso Mbala Liboso Koyambao dans la reine Zinga. Un message fort dans Balandignon, surtout Balingaka, puisque Pasteur John, il faut le dire, aux en plaire, pas possible. Aux a vraiment Balbaka, éducateur de masse, un message et bongo au Panzela Bisoka Antek, en Nengezalaka. Merci dans la chaîne Nabiso. Kitoko Makasi, Yomoro Pesusu, Kitoko Makasi, la chaîne de la Reine Nzinga, donc merci à trop caméraman parce que ça. Moni, Tozo Sunga, Malamo, ya Bissonyo, c'est que Bimisa Malamo Nakati. N'était pas comprendre. Moni, période Moroboye, Soko Yebite, au moins on connaît Makamusti, des eaux comme là, comme si qui ça s'est quitté le quoi pente. Soko Koutana, un mauvais rapporteur, il y a Masuro, il y a des Bissarabato. Oui, bien, Bele Babima vient échec à cause de Bioka Yoka. Vie baki mango te po biso ndete ko se représenter vie nga ko longwana na vie tant que souffle ko longwana zongi o delande makam nga ko to ici tant que naza comment nga moko kolonga izanga yo pesa nga faute no makambo so na peso ko kusala te nga nanga fona bimisela nga o ko pesa nga so solution lelo e commence aux na problème na beteli yo beteli nga orena appuyer tan ba tan ko kota ngoto matin et comme le rabatinyo so kanga motema nzamba ko sunga sala te Moniko Poana et Simba Tenende dans le Congo. Découragement. Na Bisayo.
bato wana baza tala ebele oyo batiaka baninga kala yango moni nga nani akopekisa ngai nga na makambo ezopela nga na motema nasala so nayoka bato en plus période toza oyo période moko ozala na keba oka avant nyata talaka balabala mvula ebeti potopoto eza sokolo ti sapata sika banyataka binyata te poko to kokende bamona makolo salite olati boye mpo na nini mpo otambolaki na desor oyeba place okonyata tokomi na lero ofe bakina na nyata keba libanga eza to te soki te so te oyo so ya na bakamarade misusu période toza so moi clair te so te ebele pasteur nawe biso vrai soki olandi kaka te tozaka na ebele bakangami na makambo ya biyoka bakoseli enfutema bapesi blocage en plein comme si babloka ye donc moni nga nayebaka condition ya mabe te tant que nga moko nazotala naza tous les catégories challenge nabimisa yango pete mpe pesa solution d'abord na nga seka nga me nga moko nasepela na nga mpo naza na raison na nga nayebi te soki ozocomprendre schéma eloko esengi bato ebele mutu mza soni nasali bekuna bakomonanga baloba mpo na nini non eya na temps oyo ya boyeboye me ntongo namoni clarté nyama kutu okwa museleke te soki olandi akimaka mutu me soki akomi akimi akale azongaka otayelaka omoni monga nyama ngo alandi nga alandi yo te tellement olandi ya suki elomeka ezaka solution kote na foka sani nazonga vi ndenge eza fo signe naloba no makambo par amour yamoni nakamwaka bato bafandaka omoni ngai soki namoni clair non komo komona clair te na place au clair eza partout bima lokola voiture abima moko bapesa bamétier ebele bato mituka kuada okoki bopwisa mutuka te mabongisaka bapine mpo ezaka na mutuka elek asimbaka minda ya camion mpe epela soki otata te bopwisa camion te mais so apesi minda te camion obimisa minda te mécanicien bamoteur nete soso comprendre donc kare ebimisa baplanche ebele bateki vitre mituka soki otali naluka paraprise moko boye azwi atekele soki otali bopwisa mutuka te mais marché na ye mutuka nayebi te soki ezobalana très bien na station bato tu batemaka na station basoma mituka te mais so mituka eye bapesa yango solution na carburant so faut bima lokola carburant donc mokili eza kwa voiture omato kita kote nyonso kope ekobima eloko ekomela bato mosusu ngambo mpo babengama te na kocreye basolution na place o danger komeli bango lokola kasho bamitika elati bango mpe babambeli bango merci parce que lâche abimi lâche mpo na kote kobimisa ye moko lipa koki te tanto tika atangaki trop mais lokola makambo ntika azelaki eza na lantere ya kopesa boulot merci batikaka soki obengi non moi j'ai beaucoup étudié tu veux me minimiser du fait attention tu es un intellectuel devant toi j'ai des qualités de français belé français belé mizaka sans frater donc français wana soki otala yango tolembango na baréunion ya quartier yango balingaka discussion esila te batondaka na kwa quartier ondire match esilaki nzoka nde politique moto aleki na te falobi makambo ye kodéveloppe na quartier comme décision na ye nde so azalaki wana merci soki mpo oyebisi ye mais moto wana oyebiki aza niveau non nga na ministre kingani toza bagage intellectuel moko ye asilisanga mpe nasilisa akutu nga nasilisa na place aboye bango wana badistraire nao bano makambo ya solo mon frère pays toza montre ezelaka mutu te nga nakotisa vi na nga maki ya kopesa matoi na makambo bafutilité on n'a rien à voir avec nga napesa kobimisa mutu na nga nakende kopesa lipeza tokutai na yo kopi na biso yango oyo nete soso comprendre base ya vie okokuta na bo bakosepela na yo mpe bakochola yo oza na ngambo bato koyoka bango mpo tikala oyo oza na ngambo bato kopesa matoi mpo bokende c'est ça les chiens aboient la caravane merci nga na yoka trop na kipaka te na koma lokwa matoi ya baba ata bombe betisima mokongo na tournera jamais natala mpo matoi efungwami te nakendaka ono baka chaque fois na vie ose tika bilela mabeni yango wana oyebi lela nana fie nanga moko boye vieux wana lingi baplanta masolo epuis masolo na betaka soki bwana nganda yo so ozani kaka pe kaka ta bor moko apwatelo nyonso secret ya vie na ye okoyeba na lere moko sombele kaka ta verre be bière akotangelo badifficulté nyonso ya vie ezoleka pa na ye na ya kingani même na ye banyau na mbwa na bango na miseleke ta bavoisin or foge na vie timpe frère na ofana makama mike okoki kosala nyonso me kotekaka dignité secret kibomoto ebombi yo te yango nalobaka yana bakamarade misusu bosuki na bango na liboso ya lopango
kokotya camarade mususu taki nomona place otyaka mutu na mbeto na bano par amour frère ondimela lelo te vrai condition ekoki koleka vérité oyo za nga na kolongwa nga te ti liwa yo mpe kolongwa yo te condition ekobimisela nga pante bomoni nga boseki me makambo ebata mingi okobimisa bandako lobi boyebi te soki opesi nga confiance te nde pesi mingi bakoya bazanga barelation kitoko nakolaka na ye me landa suite likambo anegligeaka ye atyolaka ye aseka likambo na nga na ya yo ata nakosala rien na kati nakoza gelo koseka ngo te nakopioka ndeko na nga eloko osala za courage forcé nzambe akosala nini akosala ndomoni okokende ntango osimbo ba pasi ajon apianga rien me malobaloba na nga efulanga nakoma tokokutana okoramburisenga ata na boye te nakanda na mutu mosusu nakoluka likambo sobika nalikambo na pasi te apire asalanga bien aide c'est ça la vie non bano vrai mabe na biso to dénigra bato aye nini ye nani or te so yo zotyolola nga na otyola yo topwisa mokili ekende te mosusu koremarke meme na famille na bino camarade ndeko no propre azoparveni kopesa sango mabe na bato misusu mpo babebisa yo azoyoka emalamu na yo mabe avancement na yo pane ezobetisa libaku me boza famille moko siko oyo mpe soko ozwi aprofitaka azwa siko tunalize unela yo eza wapi nde mokili soko osali erreur ebele bana cimetière bandima te bato bakotisa bango mabele yango tanke toza ekenge kosambela nzambe ne pas dit que ozala goigo ya bato nyonso ndenge alobaka ngai naza parcelle te kobeti nga mama na mbata napesa so litama mosusu oyo balobaki ma te nakokitisa bible na kole yo so osakani bagare ebandi tokotubela na pokwa de yo nano ngomemanga na kwata boye mbata sa motif bandimi ya kala tobunda biso nyonso okope na aloba wana mais yango nalobi te ke ekoma eya teke soko osambelaka ndo bima yuma non mon frère tozwaka makambo nde tokende yango dans les miyabe toza na problème moko boye omoi na vie kokende liboso ya mutu ezalaka baobjectif ya makanisi nde epwisaka nzoto na action ebele bayebi te mingi bazokanisa soki ake prière aprie mingi nde solution emonani te solution ekomonana a partir ya ntango prie sikoyo luka okende ko-oze komeka sikoyo likambo okokaki te kende lokola otyaki nzambe akofungola yoka mapamboni moko babeni lokola atanga te po akoma na mbongo ekomi trop tard wana eza banseignement mikie ndeko estce bandako nyonso etelemi na Congo awa partout na bapays étranger batutu baza bauniversitaire suka bafayu baza te bacommerçant baza te bafootballeur bamusicien bato okutu bazangaki espoir na vie ti koteka mpe ngindi koleka moto oyo merci naopesaka nyonso mpona kolakisa ke il n'y a rien oyo ekopesa motu kaka na vie tant que existence ya motu eza mpe nzambe aza na ye tout eza permis mon frère okoresi même na dernier coup de sifflet okokufa na 19 heures nzambe asepesa na 16 heures mpe bato batrene na sango ye ndeko na opena makama mike kolia ya poko elekaka ya tongo malgré to emisaka na nzala me elalisaka bien botyefi bato na kaka nga koteya nga teke blocage nga non bloqué ngai osaka na nga oyebisa blocage technicien de guerre neti nga challenger atem bagarre à vie tous les conditions senga nga moko no na inaka nga tozaka nga na nga tokotsaka rando omoni nga moko nakotsaka rando na nga esimba te mama na piaka meshe eleki nga na biyo mpe na moni danger nayebisi nani michopo oya libumu po esinga pasa wana bayisanga soki na ndenge basini banda ntongo ti 16 heures todame rien siko tokovivre ndenge nini nga mpe nabeti ko mpe esimbi tani pour l'instant lokola konsolaka biso mai nazwa mpena mai ta 1 litre nakomisa moko kirdo o kirdo eboma banyama baka banyama libumu balela mama na ngai ye awa eyindi érosion e tokokufa nete soso comprendre mais toza Dieu est bon soko omoni difficulté eleki makasi oyebi tina te kokosela mfutema na blocage te yo nde vanda consacré luka nzela nini okobimiselela yo mpo lukela yo moko lipa oyo ekopesa yo valeur mpe bato babetelo maboko naloba na maboko kolinga te babetelo quartier mobimba ngai ata bato bandimi nga meme na kwa balabala c'est tout nga soki ya mwasi na nga na bana bandimi nga nabakisela nga nani likola nani nana posa bato babetela maboko te kolo mokili kuta sala bato balinga ye ndambo bongo nga
on a ce schéma zala courageux tia mutu kende et puis ko texte ka se créer difficulté non pas batute quelque chose ozanga talaka nanya za pire poko se le demande sinon te fanda muno zanga nyi sotika na dignité et robombo partout bako sa ba otonga yo tomba bi fuite ko teka dignité za to sa toujours na kilo jo akemba mais olela ka bangote jo akemba ba mona pesa zaka ko mandiante dignité ko ça mais ça ko bisenga senga ata ba mona parquet voiture nazo ba no frioka oh alors comme na voiture nzamba sali azaka le koso déranger alia trop azaka le koso secret ya vie batela le kumu na yo zanga nyonso tikala na yo moko défendre yo ya moninga soko za pira malonga tena ketala yo bière na ona masanga na kolia te noko saka na kanzoto bien te atanza les anango merci na batela dignité po oya zolia pa ba to ezalo ko zotika histoire bazo filmer yo tango okino mona ro ba beta maselo ko zoki ndeko mo ko lia ay ko ede biso to atala ki biso azongi wani arande le koso boy bilo to tela ki asisi boy na ndimete ndenge na ko dunde belé moi reverse baton ki sa na ba no makama mike ba ko bengo na téléphone ba bateka ba fingo njongo ba sey renyo ba choli yo bilo ba pesi mutu biloko apesi mukonga ke bandiko choli makambo izana RDC yango ba kisasa batonga nanu ebembe bongo yo nanga tambola ni kenge ko za bipanza garde te difficulté bien te na yebisi yo ko za la champion ko lo biloba lo bate batela ka munoko bato zo ke matanga bazo tonga ebembe et puis bato bakenda na bibembe au mona boke batamba babaki kunda bozo senga mutakufeli ke fandisa biso mutakoleli makambu tala misu makasi ya lokoso et koti na kisasa de ba comme si bato courageux wana kilokoso vraiment mutakufeli matanga zana souci ndeko kufi après ko kunda babaki fandisa bino bomela mais boza mitema mabe tombe mon côté ya tombe mon côté puis ça bino que mbongo kina ba dépense ndoi nanga ko na pesi cotisation bien vraiment na dongola ki liste to moni ba cotisation ya bien motema mabe ya bato on a j'ai biso moni to lia pété base 2020 méchant difficulté ko ti partout ko tambra mikolo ekenge ko sala ba dépenser le ko na kiloté longwana lo funda bato ne ba kumisa ko posera ba tapage to mna lero ngba kumbako tata bana aliaka mbongo nekenge ata bato bazalo baka na sana ngote po tata soka ke na ndako mwana ba kateka ocholuka so mwana moni papa seke mbongo eye et puis libala no chezo vivre na moi si pose na 100 francs mokolo comme na pan to mande o kangabisa ka chez bango na biso makamba mike longwana ba spectacle makambo le kilo pero na difficulté vivre na difficulté longwana ba lokume le kilo so aussi ma $20 tapage ngate franc main même kolomuki a pambola kabiso à partir ya rendement ndeko landanga bien okoki ko sambela te otosi loi ya vie ya ko batela muki ozozwa nzambe penda zo sentir que asambela raté mais muki azozwa ana souci ko batela ngo pe fungwama kaka na ba copine o ya salito batu bacholaka nzambe ko tina mapambole landa o mata okoko sana copie ya moi bien soko zo rambo kana ba ventir nzambe ko tala o komino prêter akoli na h mais makanisa sana no moi na fungola ezate tokangama keba na mukamna zoluba avant linga 1000 francs linga 100 francs sport linga 10 000 francs linga 1000 francs avant linga 100 000 francs linga 10 000 francs comment tozana souci ya ko bonga me bambongo tozoka mike to batelaka te match à quartier ne pas si ba frère joueur yo na quartier kuta to ye na bale na yo ba simbi sa konde bilamba lokola l'arbitre mais to komi na stade zo senga ba cha au titulaire tala batu misusu na quartier ou d'abeta raté ye moko bale na ye so to ntobe tamati na quartier to benga ke petit na ngayaka ayi na bala kantie pa kozana terrain umana to ba kosi na to kabola na yo ye pa koti so kama chenge banda bimana nto chana ni yesi mayoko kota si sima kolo bale ba che reserve mais na terrain stade batu batondi bo changa titulaire hein so zo ko pikwama ndeko oza schéma ya vie base retourner réel koya na ndoto ababa te ko bonga na ndoto mtamona msisu asala ka rien abimaka te kopa ebite métier na mutu ezate omaninga sana ko 35 ans mbala na ko bonga hein yo za camarade akolo mukili olalela kai na tola fo boyawa no saka na via yo toza ko mona mamonambwa kisasa ngata na zu prophétie uti lola po simba fonga mona chelongi na moyi ndeko soko risqué na vite pour lukiska sans frère mona naka nzamba kotinda jamais bénédiction ya bima piaka na kopi na yo ke kopi simbité wana tukeli nzambe nyongo na bima ki me esimbité
wana siko nzambe nasala nini otikali nzambe nyongo ofanda boye ozela paye bongo kanga maboko yaya ondimanga okobeta 50 ans okoma na jimoko ya somo oketa leki nokuto ya muke abotama siko mema ye ena moni ke otike na fufu voilà ala bana makamba mike ya moni ngana révolutionnaire ke bayo ngate yindi na okene ngate moni ngana cravate kame soke kufi na kotindika voilà ebi ke mbwengeza yo sabananga ngati ngata mbanzela prince nana camarade mutata ya felonga ngata mbara banzela kati na koke mina pona ka banzela zelo pona kokuta kameka ekangami yo yeba marché vite parce même ba pena na kokarate balamba mandunda ezanga mabaku opeki cotisation ta 100 ba c'était kolo yo kotuna lokwa muta koka aki sasa tokolamba kutu wangila yo okimanda kusaba benga na oyo sakana oh mboka kwata nazo biso ba shema yo. Vraiment cher ami, c'est Pasteur John comme ça. Pourquoi pas à toi Odette laisse moi si bijou à moi si ah toi on a Pasteur John. Pasteur John, batu mingi baza ba discuter non ozote ya kaka. Baza ba discuter ko s'imposer na vie oyo. Pasteur John lelo batu mi bazui vie grâce à maloba na yo. Batu mi lelo ba permis grâce lelo soka ngabi mata na mo ya bi ah soki na vai na ndako. Na oliati Pasteur John a tia kibiso lelo Pasteur John message fort nini ezana ba oh non bazana na bandaku nanu babi mate ngo problème eza boy ayeba ke eloko azo sala ye moko kolo ye azo créer danger na ye voilà omoninga nga toza mibale na kati nga tozo défendre nga voilà nga mo so na fandi ko boy na boy ko bima tongo tipoko nga mo na kopesa nga raison omoni mo ezaki ebela obimi to sali malamu poto bata mama mo eleki makasi tanto kokoma poko neti balero kaka nga moko na tomboke linga siko banda tongo to liete misu fertige libumunza nzala to kosala ndenge nini na bimisi nga ite nga moko tombokeli nga voilà donc nga mo fona lukela nga pona bomba nga eloko nso bo continue idéologie ko yeba pour comprendre vie or ko nuna eza pete nzela kaka lelo tongo tipo ka folia pona kolia fo za na mbongo pona kozana mbongo fo copie so beta kaki lundi ti dimanche un mois une année titi on comprendre berer mususu tozana bambongo malonga te mais tozana basi totie bazemi totie na banda est-ce que ngana ko transférer moi si nanga pa bandeko nanga ba laisser la ngana bango tant que ngana za libala bo moi si on peut se faire ndenge nini moi si moi na ke tozaka na yeme na kindolia pa moi anga somba sokelo kaka yebisela petit nanga tokomi les 30 bengai nani ngana on a pas on a nani kasi tenga mwasi ya kingani olobi nini yomoni soza kidiba bandeko no pe bakobima na mwasi nao oui ndeko na bano frère oui zalaka responsable zanga nyonso lala na kikuku tambola na couper toboka mais zaka courage ya kobomba foyer na yo il faut nanda ko ba sentir que papa ye yo responsabilité et outa depuis banyam so sa mobala ndima ko la nzala likola basi apemiso ba pembeni na bano ba vérité na vie ngana lo ba chaque mon frère pimela mona minerva la chair foutela na quartier d'indra mai pimela moi si bilamba sika mais moi ça sentaki mobile nga chaque jour na lia kapona na ye oza mobala lokumu na bano vérité libale ça pona bomengo tende mabala ba jipi bakabwana te libale za autorité no fait sala ba mona ke na bima na chola maka partout pa mona ke pana nga lipe ezobima oko sekanga na balabala triko elemba couper katana mais soko pa nanga au côté na lopango sentir que muto ala la na kikuku mais zo laisse moi si na bana bazo saka na pe que papa yeba yambinga c'est que muto est responsable qui responsable za na ba titre te to mona batu batanga trop na miso batu bazo bangi c'est que na ndako zo gérer faye mabe mais to mona ba voyu na miso batu tina te même kombo na biko komango te mais que ndota na ndako engagement za na ngozo kam comment mutatina te misala salité mais na Congo pas zo foutre pas zo bomba moi si yoko ka challenge wana sakana yo faut bengama être leader il faut bengama na kwa na famille pauvre mais na fande ça idéologie on dirait mutu moko n'habite ça comprendre et là mutu tout hein voilà mutu misa ko fanda là zo ka kanda pesa mabe kende biloko zo teka mandenge nini babari batu bazoto na mbongo zo utawa wapi okoyeba non ke kapoto wana vivre te na Congo yo ba bena bango balinga kotambola kota wese ngo bamona batu ba diarrhée mingi oyeba opona misu kota wese tala o sexinga. Pasteur John, voilà, Odette laisse moi si à bijou na kati ya Suisse. Pasteur John, déjà biso, premier kokita, un message fort pour na bateau no soto balandi o lelo. Message zaka ke na lela bino tout fort. Nga na terre bino vérité nzamba sir. Na terre bino nzamba ndoto to lale oloto lokoti mbongo na tongo zo panza mbeta. Non, wana bandoto. Ah za kwata loko zo tala toke.
biso tu ba challenger bima kende ko pe ko sepesa musa na yo sans frego ya ko bongeza lokola victoire ba tutu ba kende ka victoire na nzela moko te na ko uta matete na ke victoire o utizando ke oti peno ke victoire oti ngaba victoire rendez-vous moi comme la différence en nzela soko tanga yo ngaka bipupula bibamba biso to ko mbongo soko koti wenze est-ce que pona mbonga patron mobola nyoso bambo mbongo kote to uti tebani te mais pour victoire to somba yo debi schéma te esa madame soko wenza mame ko kena ba camarade te bon mwana ndembe lembo ko sombango et puis so yo lambi ko ngaka te mu fini ko ba fase ba fongola mingi ba ko timbeleke mbimbe malonga te voilà yo bi schéma vite même ko na pire mbonga munene lamba penda so chanzu na 4 centre ndire match linge ban muke kotaka na ndako ba fase ba fongola ba chelo munga po ba banga misinebe po ngana so lokumu yo bi schéma modalité yo et va permettre carré d'état là idéologie. Merci beaucoup. C'était comme ça, Pasteur John. Un mot de la fin, Pasteur John. Moi, je dédicace Nayo, la Reine Zinga Télévision, pour nous soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bambo Tebele Ngarabino, tout numéro 084 75 18 112. Vraiment, je me remercie de Ronanga, Kitoko Makas, na caméraman Abisso, chaîne Abisso, la Reine Zinga TV, vous s'abonnez massivement. Vraiment, Kitoko Makas, Traga Tola Petiango Bas. Ndeko, na haute vérité, Nzamba Lingarayo pa ebio. Kobanga challenge à vite Moutaleki yote. Oh tout au coutume tu na domaine na ye yo za na domaine ki patron na za ki domaine na fulu na ki fulu na nga na teka biloko mo ezanga tina na kena pe na ndako na lesi ba bana mutu na kwa na ye donc Nzamba Pambola chérie Blandine gros bisous William Manona Umela le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobé à base na pesi mbote na ye moko mimia iko na Afrique du Sud vraiment au tout botikali Marco Boss Zino Safela Prince Murula donc il a lela bino tout fort. Vraiment Nzambe apambola nde tokutani mbala sima vraiment mikolo tozana système oya Sarah Mani sur betika na Facebook page Facebook Sarah Mani rumona mubimba donc ba détail belé vraiment donc il na lobate base vraiment Nzamba pambola journée malam. Merci beaucoup Pasteur John. Voilà, avec Pasteur John, ça est fini. Bisoto Zali, la reine Nzinga, Pinga Gaëtan qui sait bébé Popi, un tonton sérieux, Nabino Bomesana Karakozwa. Pourquoi pas dire merci à Flora Florentina, pourquoi pas à Dora Dagama, monsieur Google Nakatia Berlin, pourquoi pas Nicoletta Mapassa, pourquoi pas Nicoletta Mapassa. Pourquoi pas à vous, maître Guilain Kachala na Paris, Tolo et Tonda, Balobi, Ben Mateya. Ben Mateya Bangoli Sangaya na Etan agence par ya président Nathan Kuno Komona ozana posa ba couvrir événement nabino manifestation nyonso fête mariage religieux coutumier civil anniversaire Luka Ben Mateya Luka agence na Etan soripoke na Facebook obeti na Etan agence kuna bakozwa en exclusivité ba information surtout pourquoi pas à Kiss Makeup qui c'est caprice ka make-up kunape ozana posa ba maquiller yo obima nzebu mama atoza assurance ya beauté na yote mais soko keye pa ya priska qui c'est ka make-up beauté kozala. Pourquoi pas dire merci à toi Daniel Akani Montréal toujours au four et au moulin on a travaillé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pourquoi pas à toi Kato Kunga de Atlanta ngana zalaka po na bino nalingaka ko ebisa bino Josué Toto nana posa na ebisa yo to sala makambo bandi. Avec nous c'en est fini, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro avec ce même plaisir. Merci.